j'apporte toutes mes félicitations d'abord à chef de l'État parce que à Prometa Kibiso que le Congo serait en fait devenu l'Allemagne. C'est ça. Allemagne yango ya lobaki ezalaki te donc Congo ezobonga kaka na mokolo moko oyo ezali ndakisa ya koyebisa bandeko ke ata kuna balabala oyo ebongi te kasi awa mosala esalemi yango oyo tozali komona awa ezalaki zelo, donc il n'y avait pas moyen même pour nous le motard ya kotambola, mais grâce ya ndenge ezele esalemi donc tokomi tout tellement à l'aise et c'est un peu ça, donc je suis tout tellement bien en fait.